nani tokolobela na esengo na ba oyo baza na justice na ba oyo bazali na assoiffé ya kosala nini justice baza kowela kosala kaka justice soki omoni place likambo ezali koleka même si ndeko na ye soki ifaya kotémoigner aza kowela kaka aloba kaka likambo ndenge ezali justice eloko oyo mokanda ya Matthieu 5 banda na 1 na 10 na ebi béatitude esili komona ete yo mutu ozali korepresente nzambe na mabele place nzambe akoki kozala te yo mutu ozali wana présence ya nzambe mpe ezali wana parce que mama anini misu tolobaki na introduction na biso donc osali nzambe aza wana te yo osali na place ya nzambe donc ozosala oleke nzambe akita na mabele aya kosunga mais yo osali na place ya nzambe de rôle le dit béatitude yango wana mutu azali korepresente nzambe na mabele parce que ozali ekilamo na ye asala yo na lolenge na ye azwi mpe esprit na ye apesi yo mama ani place oyo tozali nayebi te soki oyebi histoire ya justice oyo okoki kopesa biso na bible oyo ezali kosala ete vraiment tokoki kokabola yango mpo tomona kanini mpenza ekoki kolakisa koma justice ya makasi ekoki kozala ndakisa na vi na biso. Bon, oyo nakokoloba oyo ya roi Salomo tango mama mibale bakufelaka mwana wana sikoyo de mama wana moko mo alalelaki mwana ne mwana kufi o mususu wana mwana naye azalaki akufa te sikoyo mama mususu ayebaki mwana kufi sikoyo awangani po bana mike ntango babotamaka babebe ezaka mpenza mpasi po oyeba mpenza oyo mwana nani sikoyo bamemi bango roi na epa roi Salomo fale ye akata makambo roi Salomo azalaki na donc tema ye azalaki na justice asolo kati na ye yesu alobaki nini ok mwana oyo akufi tokokunda ye mais oyo abomoi tokokate na katikati topesi na yo mama mususu mama mususu ozwi ndambo sikoyo mama oyo azalaki sur ke mwana akufaki ezalaki mwana ye alobi ye sala bongo bomabi mwana wana kate na katikati ye azwa ndambo kapena azwa ndambo sikoyo mama oyo ayebaki oyo pena azalaki mwana ya lobi non papa roi Salomo pardon bopesanga mwana wana kufi na okende kokunda me oya bomoi bopesa ye akende koboko boboma ye nde roi Salomo nde place wana yebaki mama oyo mwana oya bomoi azalaki mwana na ye mama oyo mususu oya kufaki mwana azalaki mwana ye nde bazwaki mama mwana oya bomoi bapesi na mama wana oyo mususu wana ayokaki soni. Merci maman Annie. La étape où tu as traversé les 10 béatitudes, précisément la section où tu as et c'est quoi ils ont ba oyo ba ko luka kanini justice parce que ba ko benga mabana na nzambe parce que ba ko mona lola ezali biloko ezali ko leka tout autour la société na biso. Est-ce que to ko iko za suna kamu suswana tembete oyo ko iko supporter avant que to ko bakati na émission ya mpoko elelo ezali ko continuer ko lobela kama kameta les 10 béatitudes. O mususu na yebi ezali mwasi oya ndumba oyo baninga baboma na mabanga tango bamemi pa Jésus siko batwana balobi na loi ya Moïse lobi soki bakangi na kindumba afu baboma yo sikoyo bango bakepa Jésus bayebisi ke mwana mama oyo azali ndumba loi ya Moïse ezosenga ke soko za ndumba afu baboma yo sikoyo Jésus alobi soki bakangi yo na mobali na pleine action ya kindumba oui il faut pas soko zali kutumari grave encore. OK oui sikoyo Jésus ayebisi bango oyo amema nanu lisumu te azwa libanga liboso abamba mwasi oyo abo bango nyonso ntango bazalaki wana Jésus azokomaka na yeka na mabele wana mayike ntango bato nyonso wana baza kopiolola wana o bazalika baboma mwasi yango ntango Jésus azokoma ntango bayokaka Jésus alobi oyo nani amema lisumu te azwa libanga liboso abamba mwasi oyo abo bango ntango bayokaka wana mpana moko ale balimwe ntango Jésus asisi akokoma atala po tuna atala bato oyo ayebisaki apozaki question ke oyo dana amema lisumu te abamba libanga liboso atala ni motu moko atikali wana te atuni mama bato balinga baboma libanga bazawa o bango nyonso bakei donc yango nga nayebi justice oyo tozali koluka to oyo nzambe azali koluka to ozali na mabele oyo ezali na impartialité oza kokotela motu moko te mais surtout ozali koloba kaka likambo ndenge omoneli yango ndenge wana ezali mpe kolakisa te ozali na bolingo kati na bato na mabele oyo bato oyo nzambe asala
ozali pe na molimo ya kolimbisa nyonso oyo yo mondimi yo mutu na mabele pour ne pas toujours dire ba mondimi mutu nyonso na mabele azali obligé azala na mwa kilo ya boye kati na vi na ye. Likambo mama anyouti kolobela ezali na mukanda ya Jean 8, n'est-ce pas? Ya Jean 8. Bien. Na koyebiso kaka ete likambo moko ezali awa nga na koatake mingi te makambo mutu koloba très bien 100%, merci mingi. Na mukanda ya Deutéronome 16 verset 19 eza koloba ete ko compliqué mais makambo te tango ozali na justice tango olingi kosambisa banani bato, dans ce sens que apparence mokanda ya Deutéronome 16 19 ekondane yango kotala mutu en fonction ya apparence physique te. Oza comprendre oyo ezali ete tata oyo aye kofunda makambo awa aza nzoto mike akonda akauka aza apparemment neti aka un pauvre aza na mbongo kutu te. Et puis aza koloba ete mutu oyo ya munene aye kofunda awa alati na ndenge moko ya makasi eke aza na nyongo na epa ya kofuta yo shisho taleme yo kolozula mbongo oyo wapi to likambo oza koloba ndenge nini yo kutu eske okalifie mpenza oyo mwasi nanga bazwaki batali mwasi ngo aza kitoko eske mwasi ngo kutu mpenza na yo. Donc tout ce qui est apparence on dit qu'on juge par apparence c'est que pour mutu moni ndenge azali peut-être pas za pauvre to aza na ba condition oyo yo moni na ndenge na likambo nyonso oyo kozala ete oza ko juger bato par apparence physique na ndenge mutu azali ko apparaître biloko wana nzambe azali ko likambo nde ezali na mokanda ya Deutéronome 16 19 mama ani loba na yo ne oyo ezaki mutu munene po omoni ya vimba wana alati kazaka nkiongo kausu ezikausu kwandi zikade munakati nde ozomona dizake yani munasa éponge na éponge mais yo kasi po aza munene ke yani et puis sikoyo okomi kopesa faveur n'est-ce pas biloko na nzambe alingi yango te. Mais na kati ya mokanda ya Deutéronome 16 19 kapona kwa puye makambo ezali na mokanda ya oyo tozali kolobela ya ledi béatitude concernant justice Deutéronome 16 19 na deuxième section na Yesu koloba ete kozwa corruption moko te. Pona nini? Parce que même si mutu quelque soit mayele ozali na yango soko ozwi corruption okomi nani? Zoba. Biso tolobi yango? Bible mutalobi yango. Na mokanda nini? Na mokanda oyo kaka. Deutéronome 16 19 ezali ko insiste ete yo mutu ko juger mutu en fonction apparence physique te. Que amoni boy na moni aza mwasi ya mukonzi aza boy na botika na pesa ili ni faveur parce que quand même kosala yango te. Waza ya mwasi mutu ya ndeko ya biloko wana koti kosambisa bato d'une façon avec korega kokotala bato apparence physique te. Mais oyo ya grave komeka na yo kozwa corruption na mabele oyo te. Mutu nyonso azwa corruption na mabele oyo Bible qualifie comme azali nani? Zoba. Même so zala mayele même so sisa ba université ngo ba doctorat ndenge na ndini osilisa na vi na yo classe ni oyiko zala roi oyiko zala chef à quartier oyiko zala pasteur oyiko zala apôtre oyiko zala nani tita ondimi corruption obimi nani? Zoba. Siko obimi zoba ndenge ni lisusu. Merci. Obimi zoba ndenge ni na Bible place nyonso komona mutu balobike mutu abimi zoba pas nécessairement que obimi zoba net ozala oza mayele te. Non. Engo maki okomi inutile na société. Ozali mungu esili valeur. Oh Lord. Ya wana meme mamukanda ya Matthieu 5 1 na 12 eza koloba ba béatitude, n'est-ce pas? Dans ba béatitude esili na 13e verset na Matthieu 5 13 Jésus-Christ nkoloso a renforcé ma parce que ozali nani? Mungu ya mokili oyo mungu asoke sili valeur na sala nini waka yango de place oyo ozali komona ete mutu soka zui corruption azali mungu esili nini valeur. Donc ça lokola obi mutu wana obi azaki intellectuel ou bien mukonzi moko monene puis amoni batie bakaka na sima bato bazolanda bazotala donc nyonso wana pezaka nete obi mizoba bon wala oui de bon soki okotia mutu na krakate mais ça ngo esali nini epanzani azazoba. Donc peu importe ozali nani la même position foueta un roi tomba sur un lac lui fait ruiner toute une province eza na bamikanda fable wana totanga na ba récitation bolimisaka bandeko so na koki kopesa bino référence direct ya Lamartine to nani mutalobaka yango te mais position ezali ke yele même mutu asali yango mokonzi bokokanga ye te
mais soki mutu ase kuna asali yango bakangami na banzela ya corruption akolia prison. Oza comprendre même mokonzi akokota ne prison te mais yebaka ke réputation nini esali nini ekiti valeur na ye mpe na miso bana ya mike esali nini elongwe biloko etali corruption. Frère nanga ndeko nanga kokende mosika te toza kozwa mwa repa moke ntango toza kozonga toza kocontinue na vérité concernant les 10 béatitudes et toza kocontinue konina ta place ya justice mpo bandeko bakende kozwa mwa repa batanga bamikano topesi bango na Jean 8 bakende sili kotanga na Deutéronomie 19:16 n'est-ce pas?